Bandeko na ngai napesi bino mbote lisusu tozo continuer video ekataki. Je crois que bomoni ke ekataki to continuer yango po makambo vomeza makambo futo lobelango voma futo lobelango. Donc yango bozo mona ke nazui temps na nga na sala pa ba video mibale na lobela ba oba ozaba na mayele o Saint-Esprit akososo sabango makamni o nga na oloba en tout cas ba kofongwa mana makambo ebele ba kofongwa mana makambo ebele puis vina bango ezala su ndenge ezala kite po nazui sebino makambo o ya ba pratique o na oyebisa yo soki o comprendre ndenge nazo lobela et qu'on change vraiment vie nao et changer vie nao makasi pe okomona na ebite ndeni na ko expliquer bino nga na zoloba eza bon video oyo olanda video oyo bolimbisi eza deuxième partie tamsu bomona kana bandi koloba mbala mobwe eza video ya mibale. Donc oyo olanda video oyo banda na video numéro 1. Donc wana eza video numéro 1 ou video numéro 2. Donc banda na video numéro 1 po oya ko comprendre makam o na olobela ana video o. Video o eza numéro 2. Donc na banda ki video wana tellement makambo ezebele ya koloba et puis faut na expliquer yango clair po batu nyonso ba comprendre eloko nini o na zoloba po na ba pratique. To bondela sous na video o nzamba zana biso. Oh Nzambe, napesi yo merci pour la nyonso, merci kolo esumasia, merci Saint-Esprit, merci pour la nyonso zosala, na bomo inanga, na bomo bandeko moko na moko baolanda nga papa, tobele liyo assiste nga na temps au Saint-Esprit, na video ona kosala papa zana nga kotika nga ite, pendeko moko na moko kolanda video au Saint-Esprit, zala na e, fongola mayele na e, kwete a comprendre makambo oyo, nga na zoloba, oyo ozoloba, na nzela na nga na video o papa to pambolo to kumiso to netolio na bonde na kombo tata pe ya mwana pe ya Molimo Santu. Amen. Bandeko na nga nde na lobi ke video o eza video ya mibale. Video ya liboso deja ezali tala video ya liboso o ya na o ya mibale. Nazobe ya mamba ba pratique. Donc biso bana nzambe lobaki na nga. Na lobi yango na video o yotoleka ke biso bana nzambe ba pratique eza pona biso. Asala yango pona biso eloko nyonso o eza naturel, eza na puissance spirituelle. Oye asala yango pona aider biso. Alobaki na nga ke biso bana na ye to salela kango te me monguna satana lokola yebi yango yende mutu alakisa batu na ye bango nde baosalela ngo bazo bénéficier nango me biso bana nzambe ekoma pona biso ekoma lisumu ekoma mabe nga naza mwana nzambe na kosela jamais mai na bondela pona mai na utiliser nga naza mwana nzambe jamais na kosela eloko moko na bondela pona ngo biso tokoma koloba bongo na ebite soki makambo ngo ibandaki na baenseignement o tozwa ou bien ndenge nini na yebite me nzambe alobaki na nga ke monguna satana zwango alakisa yango batu na ye po nzambe alobaki mutu nyonso oyo ozwi eloko na opesaka exemple oyo ya mai eza biloko ebele me na opesaka mai ozwi mai olobi maloba pona mai ekozwama na expliquons na première vidéo bolanda première vidéo pona répéter awate video wana ekataki bandeko na suki place na lobi ke tokendaki na ndako mo matanga tokendaki bo matanga oui na bengaka toende matanga nde bato nyonso bakendaki le totikala kuna bapesa biso chambre tolala nde na chambre nanga na komo na siga na telema na kati ya chambre mekota porte entrée ya chambre wana siga ni moka telema ki ando liboso na monaki mundele ezaki na pongi te na omona boy nga nazaki na pongi na vertige pongi ya makasi epi na soupçon na kapongi na babwakela anga ya kobwakela na ebite so mission na bango ezaki nini pona biso na yebi na ngate siko na suka kesika nazomona ka sirene wana
nazo bondela papa di azo bondela donc nga nazali kaka papa di azo bondela so na fongoli kaka misu natali place wana nga bi aza kaka papa di sirene aza kaka nde après sikoyo tellement nga na bi nga nazoyoka pongi makasi nga sirene wana kosala biso eloko te na kombo na Yesu Masiya tobe makila na Yesu Masiya na chambre bandeko na biso bino makambo ya solo vérité o nga na obetela bino bokaza teke mama de batémoignage oyo apesaka azozwa esalamelanga nde nalobaka kobanda 2022 ti lelo na vivre makambo spirituel donc ezali ebele donc après sikoyo tobondeli tobeli makila na Yesu Masiya sirene aza kaka nga nazomona ka sirene namona mondele moko suki ebele bo maquillage makasi epuis na se na ye apanzani boye donc ndenge kaka tomonaka basirene boye ndenge nga na bandeki komona ndenge kaka tomona na batelevizio batie sirene boye ndenge wana ale après elo nini akoleka nga bite nga aza pongi makasi ide kuta olobaki papa disait tobima na biso tozwa vati tokende ide wana ezalaki kuta ta moke te malgré ezalaki aire moko tardif mais ifai tobima kaka mbala moko na ye kopesa siko sirene moko nga bi nga na kolala te natala sirene boye atelemaka na porte wana nga bi te azoninga na tele otatelemaka atudwa boye nga siko na baluki na pesa mukongo kote sirene na wazaki na pesa siko mukongo bon papa dide pe lokwa ye abana mwana sirene ta okamo kade uzumuna nini kabi liboso na zai mundela aza na chambo na mundela aza otemele na tenga bi aza sirene pokota se aza na makolo boye te aza lokola boye aza ndeka bondeka tomona ba poisson ndeka sirene azala nde après na pesi mkompo na zaki na pongi o maya makasi onde muta mesuki vali mtu eloni na bina opesa sirene mkongo na baluki na pesa siko mkongo kote sirene zaki na lala pongi kaka nazwa kuponte chambre ba demo ebele na chambre bazo baluka wana bazo sa bake kota chambre baye bakwe kota fenêtre baoleka pembe na bazokende na yebi te soki feti nini wana donc bazotambula kaka wana siko ngabi na biso papa dide chambre eza na bademon ebele bazotambula kaka awa bazotambula papa dide alamuki bandi kobondo au nom de Jésus donc rien nga nazomonaka bademon ngabi nzambe na nga tosuka api ntongo etana noki tokende après na ekomona bademongo bande kotambula bazoleka kaka wana bazoleka nde eloko siko esaki tobondeli ndenge nyonso rien siko lokola mpe banda otouche biso te nayebi te so bazalaka wana so mpe ndenge nayebi te lokola mpe babande kotouche biso te naza na video mona oloba na olobe ya si bandako oyo toyenda kolala ndako ya bato oyo mpe ekota na kati wana okuna bongisango par rapport ya bandako oyo toyenda kolala mais lokola likambo moko esalamaki na kati wana oyo ezokonserne makambo ya pratique yango na tiango awa nde après namona tolala butu ntan wana nyonso tolalaki tolali na bademo na chambre wana na oyebisa bino nzambe azotala ata papa dide muntu te alobaki o toke na biso boye lokwa banda omona on te ta mosu azomona ka su pa de donc ya banda omona te me nga ata ye pa koka pe kolobake lenga na obaka ba demo ba na chambre akoba pe si c'est comme ça de toke na biso to bima fati eza na se to bima tokende aloba pa ngote nga pe ide za kite ti de kuna kamera yamba mvutaki biso to ndenge ni biso mtoke ndako eza ya batu tokomi kuna to omona nga na omona milimo mabe na chambre wana pourquoi to fanda ka ti to zela soki ni na soki tongo soki 6 heures poto bima donc to bima so butu to bimi to kelala ta na voiture so to boy kotambola butu bande konanga elo nini akoleka nde na tongo avant kaka tolamuka nde na ekomona période wana na bande ko kende église moko boye
na yeko mona ser moko to sambela na l'église wana ser yango abimela nga na chambre wana na moni ser wana na préparer vidéo moko na sala na ko non ba non ka mikolo donc eza ba vidéo mona sa mikolo yo na lobela ba aide auto zwaka physiquement to spirituellement donc no basi ba aide o ba eda biso ndeni nzamba ba ange ba ko aider biso mais biso moko pe to no lobela nsima pardon na kota CG mususu dona mona ser moko to sambela na église moko le wana période wana na ndoke d'église moko boy na mona ser wana bima na chambre donc esprit ya ser wana e bima na chambre atuninga ser Adeline problème nini bozana ngo ngana bi biso to yaki awa kotala bato bazaki na matanga mais to komi a chambre on a moni sirène et puis tala ba demo belé na ser Adeline soko moni bongo bobondela kinga bito bonde ba okende te to bonde na façon sulu ba okende te abi soko moni bongo zwa mai wana esprit ya ser wana ezo ebisanga soko moni bongo zwa mai wana la azoloba pe azwi pe mai lo ba soko moni bongo zwa mai na moni pe ba moko na mai na je crois ezaki na kopo to na sani boy asimbi yango abi so moni bongo ser Adeline zwa mai azoloba siko na autorité abi ozwi mai obondeli na mai obwakeli bango bakokende lera azoloba bongo azozwa pe mai azosala action azobwaka nazomona ndenge bapanzanaki na sirene na limwe mamo mpuna susu mkina na mkinga bi nzambe na ngai yo nzambe aloba na ngai likambo ya bamai oyo me nasala yango te ndeni naloba ebongo nzambe aloba na likambo ya mai me ide ezala teke na makabo na kozwa pe mai nasala donc mwana mosana ye koloba na nga abi ser Adeline soko omoni boye wana siko elekaki kaka na 2018 wana kaka wana nzambe sa lobi na mamba mai sikoyo yango nazo ko esike bino ke omonile nzambe alobi na nga atangeli nga biloko oyo eza naturel abaki na nga na banda ko expliquer yo yango malembe ozomona donc ba explication mususu kozwa yango na bandoto na oloba ta mususu pe koyela yo lokola nga nzambe expliquer likamo boye après na bandoto neti wana siko na yako comprendre ke donc mwana mwasi wana oyo oto sambela na église moko yende mutabimela kingo to bandaki kosambela na église moko esprit na ye mutei kobima yende koyebisanga aye kolakisanga ke soki omoni boye obondeli bazobima te besprit mabe wana ser Adeline zwaka mai bondela na mai bwakela bango wana azolakisanga le azoloba azosala pratique mbala moko azobwaka wabi ozobwaka bo ozobondela ozobwaka ozobimisa bango bakobima wana sikoyo ser wana loba nanga bon et puis l'air asali ake yango bomoni na video numéro 1 na yebisaki bino ke le ser moko wana ayaki kobundisa ngai l'air bande kobima te nazobonde azobima te yango nakanisaki mbamo baloba nanga fo kozwaka mai kobwaka do makambo nyonso oya spiritualité eza te ka nzambe mutabandaka koloba no Adeline zwaka mai bwaka Adeline ozomona nzambe amonaki situation ke toza wana toza wana besprit mabe eza na biso na chambre nzambe akokai koloba na pa Adeline telema zwa mai obwaka nzambe alobaki eloko te atikaki peut-être nga nazala mwa mayele na comprendre quand même na kozwa mai mais lokola nayebaki balino te wana deya nzambe sa explique nga ke nakoki kosalela mai nakosalela mungwa nakosalela babiloko nyonso oyo eza naturel mais andako explique nga donc explication ya kobwaka na ndako soki milimo mabe ezali nde nayaki koyeba ngo jour wana donene aki koyeba ngo jour wana ke le ser wana muta expliquanga ser wana azalaki ser oyo avivaka na biso azalaki na église mais soki na ntongo boye nga na explique mambo wana bavideo oyo ezoya ndeni yo mpe esprit no ekoki kokende ede mutu besprit na biso nde nalobaka le biso ta mosusu tolali mais esprit no elalaka te esprit na biso etravaillaka biso bana nzambe bandoki
l'air balali bazo bima pona kokesala mabe biso bana nzambe tokenda ko aider obimi oki ko aider mutu ou bien yo poko za po mutu pa ko ya aider yo mais yo moko po yebi na ote yo moko yebi no tende se ya wana le na kutende na bisi tana mona ki obwe akama ya solo ngana bien donc akamwe na yi moko ebite mais esprit na ye ozomo nzambe nenga travaka na d'esprit na biso donc na yebite soki eza mwana nde na yebite soki nzambe mutauke ko yebisa esprit na yeke kende ede kuna antoko bien peut-être esprit na nga pe eko kende ko senga ye aide esprit na nga pe na betela bino na babilo to lobaka na lobango ke ngaso nazo sambela na moni esprit ya mutu bimelinga na moni mutu abimelinga donc esprit na bimelinga na moni ebongo c'est que aza na problème azo luka aide donc funa bondela pona ye ozomo peut-être na tana otonga esprit na ye bimela ye pe lokola amona ne mambo spiritualité ozoleka na spiritualité azomona na ete yangwana pe esprit na ye pe eye ko edenga epe kutu ko enseigner nga kutu likam tamusu ye mo pa yebite mais esprit na ye ko yebisanga ozomona mais je crois que peut-être ya bebo wana nde na okota te pona yebite donc yangwana nde na ki ko yeba bongo wana témoignage ko na pesi na makambu ya nini wana yangwana conseil suna opia bino ba bakozwa bazwi ba obe boboya na bino eza ngo problème te exacte ko mama Deline alobi na biso to sa tozong sa ngana zo ba pona ba bakondima ba ondima te bo continuer ka bongo problème ya te donc soko moni ke be esprit mabe côté lo na ndako eke ou bien na ndako zo sentir esprit moko bien te na ndako zwa mai bondela na mai bwaka na ndako la zo bondela na mai wana fo neti ngaso na bonde na mai wongo na loba pena ke mai ekoma makila na Yesu na loba ngo bande konanga na témoignage ya makila na Yesu mtakosa ote na websa bino nga na viva mambo mai ekoma makila na Yesu obi mai ekoma makila na Yesu masia na waka makila na Yesu masia na ndako o esprit moko te eko register devant le sang de Jésus esprit moko te na kombo na Yesu obi ke la ozwi de amai wana so bonde da nzambe mai ekoma makila na Yesu masia ko benga onsu mai te lobaka na obwaka makila na Yesu masia bwaka makila na Yesu masia pole oyo lobi na uti ko loba na première vidéo ya oyo landa des premières vidéos po oya ko landa po o comprendre bien mambo na loba donc yangona leri ozoko okozwi mai ndenge na otoloba kuna nzamba lobaki soko malobo yo koloba na mai wana yango ekosala oyo koloba na mai wana yango ekosala biso lokwa tondima Yesu masia comme Seigneur pe sauver to ebite makila na esomba biso makila na Yesu masia e protéger ke bundelaka yango tozo ko invoquer makila na Yesu masia na mai wana tozo bwaka o pe ayebi na ye andimane Yesu tende titolo bandeti ba musulman ou bien ba païen boyeboy akoyi kozwa ka mai wana alobika na obwaka mai na ndako esprit moko te ko register na ndako azwi mai ya bwaki esprit ekima nango en tout cas vraiment nzambe ka ye moko ayebi ndenge ekoki kozalela ndeko moko ayisaka nga tosolela ndeko anga mama de so na bwaki bongo ando mona ba esprit mabe kwa soki na bwaki bongo esprit ni bimi allez après tant moko ekozonga lisusu bona yebite pourquoi moko esprit ni bimi à la fandi après tant ezongi lisusu en tout cas na ebite menga so na sali bongo likamo bo esprit moko ekoti na ndako ezo register kaka so na sali bongo bandeko nanga ebimamba moko ezonga sute na ebite pa ndeko na pourquoi ebandaki kozonga après na kiko efse makam nde mususa sala nde yaki osimba nde esika na lobake biso bana nzambe pratique eza pona biso bana na ye me munguna satana nde kaka lokolo kaka ayibaka na ye kaka kopiaka ye nde ayebi mayele wana nde alakisa batu na ye
nde nzambe isenga la kisa batnaye nde batnaye pe bakoma ko sale lango siro nga mama Deli nazo récupérer nyonso o eza ya biso o nyonso ya biso sina ese bino bible na récupérer eza de ya biso nebi ke bible eza ya biso ba africain donc nazo récupérer o nyonso ya o ba droit na biso donc droit na nga ezali na kozwa mai na bonde na mai na lobi o na koyoko loba na prière na nga ifo sala ozomona totikela bango makambo ebele yo to mona lelo ka mutu fazala bien na vie fazala ka franc-maçon azala ndoki donc to bandi ko récupérer o eza pona biso ozomona to mona makambo ebele to mona bato ebele abandi business na ye asali boutique na asali maison na ye omona ka azobonde mais ezo marché kaka te bato kwa ko binela kwa ko sa ti mutu fakanga kaka ninyo wana ozomona mais ok bino bato boza business bolandanga so za business moko salaka nde toza magasin toza na boutique banini nde makambo o surtout pona bino ko bwaka chaque tongo yono bonde lo invoquer le sang de Jésus na mai wana o bwaki bande konanga business no emata magasin no ko kangama te eza bonganga te eza kisite eza bonzambe na website no eza bonzambe eza bonzambe ngako omuni po muni makambo spiritualité po okolo baka mambo spiritualité te kaka o bat bayebi kako eza na ngo normal bo fo kotaka na makambo o bat bayebi pe to bat pe bakanisa kake eza bondoki to expliquer ya ona zo expliquer bino ba o boko kombo mona on te mama Deli mama azo lo ba boyeboy soko za nzambe bonde la kota mabonde lo ba nzambe mama Deli nazo beza solo soki nzambe akoloba na ote ozomona nzambe ko Saint Esprit so mambo na oloba eza solo biso mungwa bon tout que na pesa bino ba verset biblique avant de continuer pour on continuer makambo na mambo ebela oloba susu pour mambo ba pratique pour na pesa bino ba verset biblique o bomona pena ke biso bana nzambe sikoyo muto akolo o ndini toloba ndini ba yisa biso ke ba pratique eza nzambe te pour que eza écouter eza na Bible n'évitez pourquoi banani on ba banda ki likamba liboso ke mwana nzamba ko sa pratique te o biso no to aki ko landa pe to kosama ya ngomoni na ba via ba to belé marcha te ponini aboya pratique to kende so to tangi na Jean 5 1 à 16 to mona lisolo ya paralytique oyo ya piscine ya Bethesda oyo awumelaki pendant 38 ans na maladi ezalaki ke ange abandaki koleka na mai wana chaque temps na si boyebi lisolo yango donc mutu alibosa kokweya na mai wana nde ye wana akozwa guérison ozomona donc iso totali leba bande kokweya wana ezalaki pratique Yesu mase alera ye akweyaki mbala ngo akweyaki lisu na mai te me abikaki me Bible elobi na biso te ke nde bande kokweya na mai wana ezalaki banda osala bondoki to boyeboye te babi ange mutu abande koya wana donc balobi te ko ange ya Satan mutu abande koya place na babi ange oyo azomema guérison pa bato ezali ange ya malamu o Bible elobeli donc ange abandaki koya wana kopesa guérison chaque jour na mutu moko donc ezake nzambe autorisaki bango basala pratique wana ya kokweya na mai pona mutu moko chaque jour abikaka tozwi yango toyei kozwa Yesu Masiya na oyo Yesu Masiya bamemelaki ye aveugle oyo akufa misu mutu akufa misu wana Yesu Masiya azwaki soyi azwi soyi na ye na mabele asangisi esali potopoto atiaki mbala na misu eza pratique Yesu Masiya ye moko asalaki pratique ye moko asalaki pratique wana eza pratique ok akokai mpe kobikisa mutu kaka nde to abikisa baveugle mosusu ko alobi ne kaka omoni
ta foi ta guéri abiki sa pe bon mais o asali pratique donc ngi lobake eza na makamso pe osali na pe pratique te na video ya liboso na lobaki yango nga na bika na makambo ebele na sala ta pratique te na mona loboko ya Nzambe donc eza na makambo mosusu pe osali no pratique te obondeli kaka obiki nao ozomona mais eza na makambo mosusu ezosenga kaka pratique pe e accompagner na prière fobika letiki osali pe pratique yana te ti omona pe likambo wana ememi pe na liwa pe na liwa c'est ça po esengaki pratique yosko oyebi te faut ça pratique yango tomona pe bato be pe peut-être bakufa pe poka basala pratique te bato nsu babika poka ka asaki pratique moko ebikisaki c'est ça toke na 2 Rois 2:14 lisolo ya Élisée azwi manto na ye azaki nango abwaki na mai ekabwanaki bakatisaki donc eza pratique toke so na Élisée kaka mungwa mai ezaki akobeba Élisée la ayaki azwaki mungwa atie na mai ebongi comme kopesa vie na 2 Rois 2:21 à 22 donc toke so na Élisée surtout Élisée azaki pe ba pratique ebele Élisée azwi mwana o akufaki aki atie munoko na akangi amati alaki likone alalaki amati kwa mwana na akangi munoko na na mwana na ti ndenge mwana alangukaki donc eza bongo na 2 Rois 4:32 à 35 donc eza pratique toye na Élisée lisusu toye na Élisée oyo atindaki toye na Élisée lisusu oyo atindaki Naman akoya 7 fois akoya 7 toye na 2 Rois 5:10 oyo Élisée atindaki bayebisa Naman ke ake kokoya 7 fois na mai talaka 7 fois alobi te ko 5 fois 6 fois 7 fois na mai po azwa guérison na lèpre oyo azalaki nango donc wana nyonso eza pratique donc na Bible ezali wana tokoloba ta mosusu eza tomoni mpe Moïse asaki pe ba pratique ebele azwi nzete abwaki na abeti na mai ekaboni ezaki pratique apo soki eloko nyonso oyo osali ka action moko osali boye eza déjà pratique na expliquaki yango na video ya liboso donc par rapport ya bato mosusu balobaka il faut kosambela kaka kosambeli kaka biso bana Nzambe toza na droit kosala pratique te eza mabe eza lisumu donc toye komona Moïse asalaki ba pratique ebele Moïse lera abeti nzete na mai ezaki pratique mai ekabwanaki Moïse lera abeti nzete na libanga mai ebimaki na libanga na bamelaki donc ezaki pratique o Moïse asalaki po mai ebima wana toye komona toke na Nouveau Testament bamsu bobakete mama deli wana ezaki Ancien Testament boye toye na Nouveau Testament so totali na Actes des Apôtres 19:11 à 22 tomoni moshwa ya Paul ebanda obikisa bato malade moshwa ka ya Paul malade ebanda ekobika donc Paul asaliaki pratique donc moshwa na ya tie mutu maladi ebiki toke na Jacques 5:14 balobi ke soki mutu azobela aye na église moko ya bancien ya église aike pa ba ancien église bapakoli mafuta akobika na kombo na Yesu yango nazobake biso bana Nzambe oyo tondima Yesu masiya comme Seigneur pe Sauveur tosalaka nyonso na kombo na Yesu ozosala pratique na kombo na Yesu eza na puissance makasi ekosala na bavi na biso siko biso toboya na biso yango totikela na biso yango bato mabe bango babénéficiaka nango Nzambe moko aloba nanga na matoi na ngai bino bana nanga bosalela yango kute bango nde bato bazobénéficie nango oyo ezalaki fale bino bobénéficie nango donc c'est ça donc yangwana na lobby nde na pesaki témoignage nanga ya nde Nzambe abaki tozwa maboko to sukola yo ozolanda nga ekomoni ke osimbaka mbo bato ebele baza maboko atoboka babebisa maboko omonaka osimba Nzambe video oyo mamuna Satana akosepela
te ata moke akosepela te mais nga penda spécialité na nga ezaki na lobaka makambo o mungu na satana sepela nango te yango nde nga na linga akoloba oyo azosepela nango te seke nzambe na biso azosepela nango donc yo ozoyebake maboko na babebisa osanti ke ndi na aboye nazosimba mome na osala eloko ya malonga te ata na simbi mbongo ezomonana te na okwa pe obomba mbongo te do maboko eza akobeba bato beye maboko eza akobeba zwa mai bondela na mai wana sukola maboko na osala jeune omoni eloko mosusu nayebisa bino ya motuya mo bapratike mosusu ezalaka bien fosala yango accompagnant na jeune prière na jeune prière komona ba résultat kitoko osali jeune oyo ya 3 jours ata ya 5 te obanda minuit ozofongola 18h chaque 18h la ozofongola ozwi mai otie na bassin obondeli na mai wana osukoli maboko nao obonde pena nzambe oexplike nzambe makambo oyo ozomona nazomona pe maboko nange ezosimba mbongo te boye so nazwi mbongo ezosala nini te yango nazosuka maboko nanga na mai oyo maboko nango babebisi epetolama maboko nango batoboli batwana oyo batoboli ezipama osukoli maboko nango na mai ozomona bongo tala miko ezoyeso makambo echange te na vi na yo okozwa pe mai yango ozwi mwa mungu ya moke so otie na kati ya mai wana obondeli eza vraiment malamu eza vraiment malamu ekosunga o makasi bon nalingaki naloba lisusu mpona wana oyo nazolobela nao mingi eza bapratique oyo eza mambo spirituel nasi bocomprendre différence nango bapratique oyo mutu biso bana nzambe tokoki kosala oyo mutu akoki kosala mpo esunga ye edelivre ye kwa azwa délivrance esunga ye spirituellement yango nazolobela lokwa nalingi kokota nango su makasi te naloba oyo kaka eza nécessaire likolo elo na ye naloba su likambo mosusu ozosanti napesa bino kaka mwa makambo ndambo oyo okoki kosala ozosanti esprit de mort ozomona mpe ayeke malade bona obela naomona yango ndeti na esprit de mort to bon malade kaka te nano toloba na esprit de mort ozosantir esprit de mort omona koza menacé na esprit de mort bandoto mo ndeti ya liwa ozwi mai ozwi mungwa otie na kati ya mai obonde na mai wana osukoli elongolaka esprit de mort ozobondela na kondima nyonso elongolaka esprit de mort ozomona maladi ozobela okende hôpital maladi emonana te osala bo ozosufri zwa mungwa zwa mai bondela sukula nzoto na bandeko nanga ozosukola ozobondela video ezopesanga peme ezotokisanga ok ozwi mai otie mungwa osukoli ekendaka siko elo nini na ye naloba mpona bapratiki ezali nini so totangi na te so na communion awa bapratiki oyo nde nazoloba boye ti tokenda bapratiki oyo naoloba oyo egekisa biso physiquement elo na ye naloba mpona nini bato boloba mama Deline ondire video yango ozoloba ndi ozolinga oloba te ozoloba na biso makambo me ndi ozobomba makambo so ozoloba te donc eza vraiment bongo mpona nini naoloba bongo omoni makambo oyo ya bapratiki oyo bandeko na nga bapratiki eza na banini nango tobenga oni eza na baprincipe nango ke ndenge nini okoki kosalela yango problème nde tofandi nango yango wana mpenza esalaki nga ti lelo nasalaka video oyo te mpo nanomona ndenge ya koexplike yango te mpo esengaka eza na banini nango na baprincipe nango nayebisa bino makambo ya nzambe eza mpe na baprincipe makambo so eza baprincipe nango ifo ezalela boye naopesa bino baexemple yango makasi mpo bocomprendre so tokenda na Moïse nakenda ono na Bible Moïse le nzambe alobaki na ye nayebisa so na communion Moïse
Je totali na Exode 17 ici Moïse bazaki na maïté Moïse abet nzamba isi Moïse abeta nzete na libanga abeti nzete na libanga bamelaki mai. Après ce toke na nombre 20 10 à 12 Moïse nzamba isaki abeta libanga na mai ake abeti deux fois. Ozomona pardon, ok, fala betaka mbala moko abetaki deux fois abebisaki yango nzamba asilikaki contre Moïse. Yango na ba pratique eza na ba principe nango oyo ezalaka, eza na ba principe nango yango na esali ke eza na bato pe bapesa nga conseil babi mama Deline le ba makambu ya ba pratique oyo ezaka makambu ya masweki, eza makambu ya kobomba, eza makambu balobela kango boete. Ozomona eza mambo balobela yango boete po ezalaka na ba principe nango. Ozomona yango na sikoyo esalanga peke lokwa na comprendre pe makambo ebeleke makambo ba pratique eza na ba principe nango neko comprendre nango po biso ndeka tozwa ba situation ya bato bakaya bato bobondela pona bato ala promona mutu nzamba odobaneki alobake boyebise azwe eloko boye me asalela ngo boye azongisa boye. Mena mutu musu nzambe apesi meme eloko me apesi ndenga asalela ngo différemment na ndenga apesaki na oya liboso. Ozomona esika siko toyiko comprendre pe ke de makambo yo eza fo mingi soki nzamba révéler yango pe eza bien. Ozomona soki nzamba révéler yango akoyebisa ndenge ni mutu akosala ngo, ndenge ni mutu akosalela ngo. Omonde tingande na olobaka boye eloko nga na oloba na bino na ba pratique oyo na lobi na bino ka po botiango na mutu ke mwana nzamba kosala pratique. Ozomona po ekomela biso mutu abengi bino penda za na situation makasi pasi le bobonde nzamba bi azwe eloko boye asa wazongisa boye mutu ana boya bi abangi abi mama Deline na kosala bongo te wana ezanga na bi na expliquer faut opesa explication makasi. Ozomona faut opesa odo mutu azobanga raisonner elo babilo kwa neza pe foza na kondima nde ozosala ngo siko mutu soka aza na kondima ta aza na kobanga ekosimba te. Ozomona nzambe pe mutu abibo yebise boye mais ya bangi na ye do soki kaka mutu sa bangi na ye si olembisi déjà en tout cas na yebite wana ka ezaka nzambe ka ndenga salelaka mais ba mangamba nzambe ezaka foza na kondima le ozosala eloko oza na kondima. Ozomona yango moni bita video na nga oyo ezaka ya kofongola bana nzambe bozolanda nga ke babiloko wana eza mabete, eza mabete, eza pona biso bana nzambe. Ozomona pona biso bana nzambe eza pona biso bana nzambe kosalela yango tosalela yango na bonzambe. Omoni eloko nyonso o mutu azosala ezo dépendre azosalela yango na ndenge nini, azosalela yango na ndenge nini. Ozomona biso tosalela yango na bonzambe ba o bazosala yango na bondoki naki magie naki nini etali bango wana eza bango wana bayebi nzambe te nzambe pe akobwakisa bango mkola suka to babongoli mutema te mais biso tosala yango kati na bonzambe bandeko nanga. Ozomona siko tellement nayebi ke bato ebele boza na ignorance ndeti o nga nazalaki nango na pambolaka nzambe mokona salaka video wana ona tunaka question ese biso bana nzambe tokosa ba pratique nde bato ma ba répondaki kitoko en tout cas na beti pa maboko na babone ya Deline TV nzambe azana bino Saint-Esprit azana bino bo comprendre que on vraiment nzambe azana na bino doki ya on a lobi ke eza ba principe ya na makambo wana siko ni suna ngana loba bino pona ngo eza pe lisusu nde na lobi ke omoni milimo mabe na ndaku boyeboye ozwi mai obwaki na ndaku obwaki mai na ndaku soko omoni ke ndenge se wana lobaki ke obwaki mai me milimo mabe yango ekei soko osantaki yango exemple na minuit
au bois qui m'a mis mon mabengo qui au lali vers ba 2h du matin mon mili mon zongi li susu donc wana siko faut ça ma système pe mungwa peza kamakasi bande konanga ozui mungwa o bondeli na mungwa na zo c'est nous bloko eza normal eza normal ozui mungwa o bondeli na mungwa le o bonde na mungwa zwa yango ka bambuma kekaka o boaki na kwa ya pièce oyo zali o bondeli nango poso bonde nango te esa lelo te mungu eza na puissance pe o eza spirituel oyo e joua kapé rôle ozomona o pe joua rôle batu boloba mama Deline bongo bandoki baliaka mungu te siko pourquoi batu foko tuna ba question bon pourquoi batu bakoko koma mayele te ndenge ni bino ozolobela mai bolobela mungu ese bandoki baliaka mungu te bongo mungu na ba bondela ki ponango mungu bandoki bazolia ba bondeli ponango yozwa mungu bondela pona mungu wana tsango wana so ndoki oya okusa na pembe eza problème eza yo déclarer maloba bondela nde bondela nde neloko wana bondela nango so bonde nango nde échanger ndeti nga so de na zui mai mulangi nanga mai na bonde na mulangi nanga mai bongo na bonde na mulangi mai wana na tiongo déjà sine na yebi ke mai o na bonde po nango na koma ko benga ngo mai mapamboli ozomona na benga ngo su mai normal te na koma soit na benga ngo le sang de Jésus o eza mai makila na Yesu ozomona so na yebi ke santé na ngeza bien te mikwana na oyo kande nzoto bien te na zui mai nanga na bonde na mai nanga na komso makila na Yesu na bina mela makila na Yesu nsi pendant 7 jours tongo midi poko na zui makila na Yesu nsi nzambe na omi ya makila na o Seigneur ebikisange kangolange sa nga buna meli makila na Yesu nsi mabeza na Yesu bino basekele o ba msuba Yesu bino te na bete nonga na sola na pasteur mona bisi pasteur obi ke biso ba nzambe tokosela mungu nzambe yisinga tokosela ba mai boyo c'est Adeline tika ngana ibi makambo na salela kamu so ina zaki bongo te so na ndosela ngote na musala oyo mbesi na kufa kalanga tingolo baboyo c'est Adeline na sela kanga mais pourquoi te yango te na église ali ça Adeline biloko aboso te en église batu ba loba komi nganga église batu ba okima ozomona pasteur abi asalela yango mais l'église sina yebisa bino pasteur ayebisanga asalela yango abiso na te yango na église bakima babitumba nga nazala nango na mosala oyo ya nzambe oyo so ezaki yango te mbesi na kanga église kala mbesi na kanga kala mbekutu ta mosusi na kufa mais nasalela yango so bitumba etelemeli nga nazwa bamungu nasaleli ayebisanga bongo ozomona donc toke na témoignage mosusu donc oza mwa nzambe okoki kosala pe ke eza eloko moko okoza pe bike tamusu chaque 2 semaines nazwa journée na moko na bondeli pe na sukoli pe na mai na bonde na mai na sukoli nango boye bando na mko mosusu ndeka na bitela bino je quoi mutu moka bandinga pasi kote ndambu biza mutu moko pasi voma non compete mutu ezosanga pasi boye ndengeni mutu boye na ebandanga vendredi mutu pasi samedi mutu pasi nomo mutu pasi ngo bizarre nde mardi nazwa mai na tiana mungwa na bondeli mai wana na mungwa na bondeli nango na binzambe eloko esanga mutu na osukula ngo mutu paso etikanga na tionka par hasard na tika bongo po la ozo otie eloko nyoso ezotongiso loba bondela yango na mai wana na bimu etikanga le na osukula ngo mutu pa na kenda na sukola mai wana tina mutu eleka nango pe na lala na butu bwende na lota 1000 parts bimanga na mutu zo batiakanga 1000 parts na mutu na loti 1000 parts biminga na mutu ozomona siko biloko yango siko raisonner sikoyo soki ezalaki ke nasalelaki pratique te donc nakokaki kofanda na mutu pasi wana mpe ntango ozomona 1 mois 2 mois nazobondela nakomika mutu pasi bandeko nanga maladi eza facile à guérir eza maladi oyo babwakeli yo so babwakeli yo maladi eza facile à guérir nazoyebisa bino vérité maladi oyo mutu azwaka normal boye
na toke nango tokoma na wana. Donc maladie o eza facile à guérir o ba boakeli o senti que maladie o naza nango ba boakeli ngai. O senti que maladie mutu paso nga na bela keza normal te. Zwa mwa bondela sukola yango ekende. Ozo moneke ekende me problème eza siko ke na ndenge nzamba rekomandaka yango ako rekomande pa mutu musu ke asukula yango 3 fois alekisa journée moko mususu akolo baki asukula yango kambala moko mususu akolo babobo donc problème nde oyo ezoko kasenga na explication ya mwana po eza ndenge nzamba ko pesila po na 2018 nzamba baki nanga ako expliquer nga ndenge malembe ndenge ya kosalela ngo na ndenge ekosala ke na zomona ke eza différent na batu ebele. Donc yangwana eza ke nazo bisa bino po bofungwama boyeba ke atapa na ngai te na yoka ngwa ngaka pona sina na nga makambo ya ona ubima na yebisa na yoka ngo basa ba video mo mtasali video basa na nzambe na bazotinda batu basukwa na basito botinda batu basukwa na ba maya mungu basukwa na boy ozomona basa basa na nzamba fo boy donc mutu kuta signé na ye pona siko sika yokeli manditi ngandi na osabwe no yokela batu mawa no moki batu tozana ba cuisine tu bana nzamba bisanga bi adeli na ba cuisine no bozana biloko ekoko bikisa bino na ba cuisine no na bozana ngo metala bolinka bakisa mindele tozomona wato lobe ananu makambo o eza ba délivrance. Donc oyo pratique ko sungayo na makambo eza spirituel o masque de vs o longwa kana pratique pe obonda na kombo na Yesu Masia e okende na eza facile mais soki siko kana prière e ko zo pe 2 ans e ko zo pe batan ebele. Donc ya mwana nde ya ona ngena lo ba moni lokola pe ke eza na kopesa so exemple mususu ke na ba makambo wana omuna nzamba ko la tse eloko moko boye mutu soka za problème boye okozo eloko bo sangisi opesi ozomona eloko bo sangisi opesi ta mususu exemple na ko opesa ke nzamba ko ba na oke tena tika exemple na ok donc nzambe azana biso wana na expliquer ki pona pratique oyo ekosunga biso spirituellement. Siko toke na pratique oyo na lobi ke ekosunga biso physiquement. Pratique oyo ekosunga biso physiquement eza lokwa ke oza na maladie moko boye, oza na maladie moko boye, osali eloko moko boye, omeli. Ozomona ezosunga physiquement bien opakoli bien osali wana nyoto ya ba pratique. Sikoyo na nina expliquer boy eza na mutu mususu oza na maladie na moment oyo tellement batu tokomi kosambelebele tozo sambela pona biso moto osambela pona bandeko na biso monguna satana sikoyo azokona batu na ye bazokoka penda kozwa batu voma boete po bayebi ke le bazotia maladie pa mutu azosambela maladie ane ezobima nango le bazotia maladie pa mutu akosambela maladie ebimi siko yango moni pe bakomi pe na ba système mingi ke ya kobebisa biloko akolia le bazobebisa biloko akolia le bazobebisa yango po biso tolia yango esala biso mabe babebisa mpe kaka na de position mususu bazobo bebisa po détruire biso spirituellement et étouffer biso donc bazobebisa yango bongo misu bazobebisa yango physiquement bazoba poison moko retardé bazotiatia na biloko akolia po le biso tozolia epesaka biso maladie na nzoto. Donc yango na ninga na lobaki ke maladie o bandoki babwakeli eza facile à guérir ke maladie o zui boy normal boy yango na moni ba maladie yango biso futo bondela pona biloko akolia makasi bajito mela ba mai to mela futo bondela pona ngo makasi po le bazoko kotiango ba biloko ba poison wana po biso sko le tozo melango le tozo liango et depuis ça biso malembe wana nde eza vraiment pasi makasi po wana ezoko détruire santé na biso physiquement n'importe tout bon comprendre et que détruire santé na biso physiquement wana siko po mutu abika
nzambe akoki kobikisa pe kaka na prière mutu prière pe kaka wana olongola pe te mutu abiki mais eza sikoyo na biloko mingi bongo yango moni nzambe atindaka bato ke après avoir kobondela mpona ye botinda ye na hôpital akende kozwa traitement ozomona botinda ye na hôpital akende kozwa traitement po eza na bamaladi mosusu yo kookende no na hôpital mpe ozwi traitement obiki mais monguna satana lokola ayokaki oyo eza na maladi wana akoti kati na maladi wana nde kisi ezoyokela o te yango esengaka sikoyo ke mutu prière le bobonde mpona mutu wana apres botindi ekende kozwa traitement lere azoke kozwa traitement akobika po spirituellement deja nzambe esi akangolaki ozomona ndenge wana kaka nzambe asalaka ke bobondela mpona mutu nzambe akangoli spirituellement physiquement bomona atindi ye amela ata mosusu eloko boye ozomona nakopesaka exemple ndeti mpona makambo ya pratique oyo eza physique oyo ezogeri biso physiquement mbala liboso nga ezalaka na 2002 nakutanaka na mama mwilu azalaka mwasi papa Simon Kimbangu ayebisaka nga na mela nazalaki na tension ezalaki nga omata ayebisaka nga na mela pardon ayebisaka nga nazalaki na problème estomac namela bicarbonate bandeko na nga soki oza na estomac ezopela o moto bicarbonate nga mama mwilu mutu ayebisaka nga yango abimela bicarbonate oyoka bien namela bicarbonate le même jour nzambe akangolaka nga na nzela ya bicarbonate oyo namelaka wana nde aka mpe koyeba na nga namela nini ai mpona tension bandeko na ngai sikoyo yango nakoma sikoyo na place oyo ke ya bapratique ya babiloko oyo mpe tomelaka eza très très dangereux mpona nini nzambe fa revele ndenge ya komela yango nzambe fa revele ndenge ya komela yango ou bien soki nzambe akorevele ndenge ya komela yango te mutu oyo azoyebisa fo ayebisa o ndenge nini okoki komela yango quantité nini okoki kosalela yango okoki kosala ozomona nde mona bapratique ezogeri biso spirituellement dofo oyeba ndeni principe nango ezalaka ndenge nini ifo kosala ndenge nini mpona kosalela yango ozomona ezalaka ndenge wana ezaka te koyoki ke eloko boye ezalaka bien mpona likambo ozwi osaleli yango wi okosalela yango mpe etombe mpe kekejise mpe esimbi me ekotombela mpe balukeli esaleli yo mabe ozomona nga periode moko mama na 2002 wana ka mama mwilu ayisanga mama mwasi oyo tata Simon Kimbangu wazalaka mwasi tata Simon Kimbangu ayisanga na mela ai mpona azali na problème estomac problème ya tension mais na meki komela ai yango na koka na nga te na meki na koka te na mela te mpona bino koka na nga komela ai yango te na mela te nde elekaki ekokaki koleka après eyakosala susu nzambe ayekoyebisa nga nazalaki toujours na problème attention nzambe ayebisinga ke il faut omela nzambe ayekoyebisa nga ke mela ai pourquoi ozoboya komela ai mela ai nzambe ayebisa nga mpe bongo après sikoyo elekaki na nga bi ai yango mpe nakokaka na nga te ai nakokaka te bon nzambe sikoyo andaki koboya nga namela kisi ya mondele andaki koboya ndoba na nga toujours yo kisi oyo ozokontinue ka mpo lokola ebanda osala nga nde nini lokola nazoki koevite mwa moke lisolo yango me nayebi te soki un jour naopesela yango témoignage mpenza mpo esunga mpe bato koma ndenge nini nzambe ndenge natika komela kisi ya tension namela kisi ya tension plus de 5 ans me natikaki wana siko oyo naobetela bino eza makambo ya kala ya ba avant 2005 wana mambo ya kala donc naboyaka komela ai yango mpona koka na nga komela yango te ala pres sikoyo me nazalaki nzambe la bina nga fomela ai komela kisi ya tension te ezalaki sikoyo ke me nga nazoyebisa bato ke ai ebikisaka tension nzambe abaki na nga ai mpona tension wana ba 2002-2003 mambo ba internet ezalaki te ko botala biloko boye na internet boye bazoloba biloko boye ezalaka bien nga nazoloba soki moto azali na problème estomac nayebi ayoka motema moto estomac nayebisi so bicarbonate mela mwa mpe moto ameli ayebisingaki abiki bamosusu te mama deni wana ezalaki mpona yo mpona ngabi te bomela na bino kaka bondelaka amela
et bande pe ko sunga batu vraiment. Allez, après sikoyo lelo kuna ngoma mona pe na internet ba ko make bicarbonate eza pour l'estomac. Mais ngale wana ezaki mutu mingi ande ko isanga biloko ngo ezaki mama mwilu. Ye muta isanga ke lobo ezaki mingi soki ngamonde na beli elikambu ya roya ko isanga ke mele loko bo mele lobo. Ando ya te na obete no ndenge ezalaka mingi ezaki na obete nkasima. Ozomona ndenge ezalaka na obete nsima. OK, pita na obete moi. Desikoyo eyaki kosa sikoyo ke naiki sikoyo ko jour mususu wana se lekaki nango nazobisa pe mutu so aza problème attention na bi ai nzamba ebisanga ai ebikisa attention ba moko ndeko moko ebisinga bi ndika ko ebisi so pona ai bongo to million na mbali nanga to ki bien tension na biso esilinga na bi bon ya solo ngabi nga kututili lo tension ezokoka kosila te mpona okoka na akomela ngo te moi alobi okomela ngo te ngabi eza pasi komela ai na okoka te bamo alobi nanga sangisaka ngo na jus abisangisa ngo na jus oniki yango osangisa ngo na jus wana omela ngo bien nga na bia bon bandeko na nga makambo nga na sala non yango na yo ozolanda video o na kebisi yo na woni yo donc ezateka mama te na lobi ke na meleloko ndeti bicarbonate pardon le na bicarbonate pour l'estomac so bela estomac ezaka komoni verre moko ya mai ozui lutu o amukie wana lutu o amukie otie ya bicarbonate otie wana bicarbonate pe oyo bamelaka otie na kati wana obalusi omeli po ba bicarbonate musu ba mo sala onka ya nettoyage foso ma bicarbonate ba koma végétal wana nde okoki komela lutu o amukie wana po ezate koki wana okemela soki bicarbonate ebele ndenge nini o mama de na baki to mela bicarbonate omoni siko eloko ezobangisanga na makambo ya kosala mpona bapratique yango nazoloba na bino avec bareserve ebele mpona koevite badega mpona koevite badega mpo eza na baprincipe nango eza na bamesure nini okoki kosalela apres sikoyo ngale bayebisaka nga bongo bandeko na nga le kaka moto nga nayebisaki couple mo nga nayebisaki ke bamela ai esunga bao na tension baosufri nango mpo bazaki na problème attention ya makasi bakenda bamela babika nde sikoyo bango bayeli mama de nzamba pambola ovuma nde kolo bayi na biso likambo ai wana tomeli wana toza na 2000 je crois 2009 oui 2009 penda bayebisinga babi esali biso bien bobo nga na bi ya solo nga nakoka komela ngo te nga kutu tension wana siko tension oyo ya 2002 2003 esilaka nango ekozonga sikoyo na ba 2009 ba 2008 2009 nde tension eyaki ozonga nga 2009 après nayebisi bato wana bomela ai bango babiki bameli ai esali bango bien nga mpe nabi bonga nakoka yango te babi na nga natiango na jus bandeko na nga nakenda na ndako nazwa liboka ai nazoyebisa bino nazwa liboka ai mais pourtant nabosanaka le mama mulu ayebisanga na mela ai ayebisanga ai moko ayebisanga na melaka ai moko na mela ai moko neti ai moko par jour bilo mwa bonga loba na nga siko nga nabosana na nga pe siko le siko couple na bayebisinga nakenda nazwa liboka ai ya munene wana badeko na nika ba ai nyonso wana ai eza poison moko na yebisa bino ndeko na nga soko olingi osala kiri ya ai mpona tension il faut melaka ngo moko na ntongo moko na pokwa soit moko na ntongo moko na midi moko na pokwa donc il faut écart vraiment donc ai mibale ka ya pamba so oniki yango omeli yango na même air ekokozi odega mais nga siko na mela eboke wana munene ya ba ai na niki à la prix na jus na tie mai na pasale na sangisi na jus na mela bandeko na mona oyanga makambo na mona liwa na kufa na ndako na obeta ngo témoignage un jour yanga
na loba yango o babotanga si na kufa o nazalaka bweza o nzambe asekwisa o nzambe asekwisa mpo na leka na baliwa biwa na kufa na obeta non un jour na nani mutaki kolamusanga jour nani akotelemisa na oyebisa bino ndenge ezalelaki kota mwa te po do yango na sikoyo ke makambo ba pratique oyo eza na babenga nini ba principe nango et puis eza na ba dose nango mesure nango donc il faut koyeba ngo soko yebi yango te okokufa ndeti nga so na kufa ebonga to nga babaka ase suicider ameli poison ye moko akufi na ye nzoka nde eza te ke nga mona lingai na melango eza ke nga na kanise ke na omela po ebikisanga na mela bongo na mona oyanga makambo liwa mais mkolango pe ona mona kaso gloire nzambe susu nzambe azwa lokumu atika biso te donc c'est ça ya ona ngena yebisa bino donc oyo oza na problème tension ezotungisa osko elo na oloba mpona bato ebele problème tension boye nga natika komela kisa tension ça fait banda natika komela kisa tension nasi 2 ans ekoki nasi 2 ans ekoki kala te 2 ans ekoki mais na meli yango plus de 5 ans mais ndamba bandaki koboyanga nga siko na ndako koyebisa nzambe geri nga nanu nsima na otika kisi o geri nga nanu na otika kisi o mama mwila aye aexplike nga susu eloko mosusu nasala mpona tension nasala unazomisa bomo mambo ebele so nzambe apermete na kopesa yango témoignage nango ya mambo ya tension mais elo na oloba na conseil na opesa na wana soki oza mutu oyo ozalaka na problème ya tension emataka yo toke na bapratique oyo toolobela soki oza na tension oyo emataka mpo nga esalaki nga ndenge nazalaki nzambe mambo ebele ezoya na suka nazalaka na osala bavideo moko boye periode oyo natikaka mpe omelakisa tension nzambe abisanga natiki komelakisa tension na osala video naoloba nga mpe natiki na komelakisa tension boye kaka le même jour ka video ekota na tinda na Facebook nakoma grave maladie ya tension na journée wana bon funa betango nasaka video mo boye sikoyo esalaka ke video wana lia bato batali na kati ya video wana nalobaki ke nga kuna mela sukisa tension te nde bakangolanga na kisa tension naloba bongo na pokwa naoka nakomi grave tension ya makasi wana nakezwa kisi na mela ezosimba te na koma na tension moko makasi nde namona ya ona olobi ya bapratique ozomona tozobonda na papa dide donc passe mwana esalaka nga ondie na confinement na siko onga mpe naoba bato bokende hôpital te bademo baa na hôpital nayebisa bato bon donc satan na bato ne batali babi yo ozopekisa bato hôpital yo kaka lelo olaa na hôpital na tension oyo omona donc nayebisi tension oyo esalaka pema wana ya makasi nayebisi bino dokoko ondima te mais nafanda kaka na chambre nanga pema na okoka te na melikisi na okoka te nafanda kaka na chambre na omona vision mutu moko atemi na couloir nanga asimbi cantine moko boye asimba cantine moko boye ya pembe et puis azolakisa nga place natiaka bamungu azolakisa mosapi boye azolakisa nga boye siko na okomprete notuni nini bamo po vision yango ekei so na ndo so na ndeko mona isinga na bi attention matinga makasi boye ando bananga yo pindo singa makambo na video wana zo parvenir ko lobake boye bomute bato mabiba ko kokotelo boye mbanga na bi ana muni mutu moka telemi asimbi cantine et puis azo la tsanga kota cuisine evite so ngela tsanga na muni pe na vision boye ndema oya bita msusa ngalo ba osukola Mule alubika bongo nduwana confinement kaka ya wana deja sina yebi mambo ba mai ba mungwa leka alubi bomba bonga na bia sika alubi anola kisangande nazwa mungwa nazwa na kantine na mai oyebike na kenda mba muko do mutu anguta simba kantine wa simba ka ezaka kantine mona zaka na ona cuisine kantine ona ndose na mwa misala ka na cuisine ya pembe sikona mona kia simba ki kantine wana na kulwa azola kisanga kote ya cuisine na tara ba mungwa Ndisko na ke na tiki kutu kantino na zana ona sa de benga na kozaka kantino mutu ana simbaki
Mutona ebiete. Nde na kenda na zwa kantini wana na tia mai na tia mungwa bandeko na nga. Hein? Ezaki première likambo na mona maya mungu esalaka. Première likambo na mona. Mwana na okoka te misisa kingo ezobe na dozo mona pe non. O dans 2 heures du temps na kokata. Na kokufa. Na kendaka na tia mai wana na bonde na maya mungwa na bonde na maya mungwa. Bando na leka na zo bwaka mai na zo bonde na bwaka mai. Oyebi ke le na zo bima na sa de bain ondie na tiki tension nyonso na tiki ba douleur nyonso nzoto efungami do mbala moko na komi na kokima mbangu na komi bien. Do mbala na nga liboso na expérimenter puissance ya mai na mungwa na maladi o babwakeli yo. Mbala na nga liboso o na expérimentation. Esika na comprendre esalaka nde boye na monaki yango. Muko msusu awa na le 6 avril na lobaki avant le 6 avril na bino sala video pona na loba makambo ya tata Simon Kimbangu. Bandeko na ngai nazwa bakomba moko boko ondima te. Nazwa bakomba periode wana o na yebisa bino ke na lobaka na tiki na sala su ba video te eza na bitumba. Nazwa bitumba moko ndeka na baki na loba makambo ya tata Simon Kimbangu. Nazula kango bitumba. Siko to komi les 4, les 5 poto koma les 6. Siko ngana lobaki na sa live les 6 wana, les 6 avril, mais na yaki o changer lokola mune ki na oleka na bitumbe bebele. Ngabi live o ekoza na bitumba na sa su live te. Na sa la vidéo normale. Lokwa na za mwa makambo ebela oloba pona ye na banda kosa ba vidéo wana les 4, les 5 et kota pour les 6 mbamo batbazom. Bande kona to koma les 4 wana na uyoka na ukinzoto biente mutu pasi moko. Non, mutu pasi ya pasi oko tele mate. Oko ofanda nenga la fandi bufoza ya olalo ko ofanda te. Soka na fandi bokingo pezo kende boevuma do mutu pasi moko oya makasi na olela. Bande konanga na bonde la journée mbana papa Didi on a toza les 5. Lobby les 6. Ba vidéo fait kota bat ba oze la vidéo les 6. Pona mamba tata Simon Kimbangu. Bande ko ngai maladi ya mutu pasi. To bonde la na mela ku do li prendre terre. Mena bi papa Didi na mela do li prendre. Alinga do li prendre pas na meli rien. Na sala boye mutu. Donc nazo ki pa ki tamba le monde na Afrique ndeza la. Po modèle mutu ne sa pas so kokate. Nazo ki tamba na kangi na mutu makasi nde to lokanga na Afrique. Nazo kokate. Si to eko koma 21h ya les 5. Souci na ankasko nga na binzambe. Est-ce que ze loko ni nga funa kufa les 6 avril ou bien ndenge nini? Batu bazo zela nga mama dini tozo zela live keza na lea nini? Nesa tuteza na on live teza la kasi koyo nazo saka ba video funa kotisa. Ndesko ndele na lobaki bongo après ndependenge maladi yako bandanga déjà les 5 yana le na ola mukana maladi nanga. Pona sa video ba video les 5 à l'après to komi 21h. Passe les kangana na mabele a papa diali ade mela susu ninyo dolipon gabi te ba dolipon aussi na meli bele opesi ngo kombe déjà so 3 baba na tomo isange lokote ambamuna ebimi ngai malamu kutu pesa nga mai na bonde na mai na mela na susu ngabi pourquoi na bilisi makambo do esprit na nga elobi bande ko na mambo iza solo tozaki na idée te ke to ta mai to bonde na mai ngabi malamu kupesa no nga mai na bonde na mai na mela ke bakisi mungu na bipisa nga mai pourquoi to bosani papa jazwa mai atia bande ko na to bondela na mai wana papa Didi na mela ka mai angu na oki mutu efungwa mo mukemba ngabi mai mungwa pa leka na obima mutu pa setika linga na douche na yebisa bino vérité muni mambo na yebisa bino na koka ekolo yebisa bino ngote na koka ekolo yebisa bino ngote bato babangaka
so nazaki bato babanga ngolo ba so na loyibo munguna satana oyeba ba sekele na nga asala bwa zongisa bwa multiplier ba système asala bwa zongisa bwa mais nzamba za na nga naza posa bato balongwa na ignorance et puis bato babika ya ono loba makambo na posa to souffrir mingi na mukili donc il faut bato babika vraiment ya ono loba mambo conseil na nga napesa mpona bato oyo ozobela omela bakisi maladi ozobika te maladi ezosila te seke maladi wana eza spirituel maladi yango ekoki kozala pe spirituel nalobi te kaka seke bolimbisa ekoki kozala pe spirituel donc wana sikoyo okoki mpe kobika na nzela ya bapratike oyo ya kosukola peut-être na mai ya mungwa kosalela biloko oyo nzambe mpe akoki korekomande mpe eloko moko oyo osalela mais oyo toolobela deja nini eza ata mai ya pamba oteka mai ya pamba bobonde mpona yango sukoli esunga yo surtout komela mai surtout mai na ntango ya maladi yo oyo obelaka bandeko na nga na bolingo ya nzambe na oloba na bino bo bateke mama deli makambo ozoloba na biso eza na mutu na makolo te boye te eza na mutu na makolo mpenza so makambo fo eza na mutu na makolo donc oyo na oloba bino eza na mutu na makolo po deja nga lere nzambe azoloba na nga ke natika kisa attention lere nga na oloba fo obikisa nga na attention fo bikisa nga na attention si banga na otika kisa attention na ndai pe kobika te na okontinue ka kisi après sikoyo komsusu lere nzambe akotala volonté na nga na tiki kisa attention pe na tikaki après na bandi kosouffrir na tension nde après ayaki mpe koloba na nga lisusu oyo ayaki kobakisa nga bikomisa mponi olingi kaka kisi attention komisa mai oyo kisi na yo nayebisaki yo makambo eza na mai soki olobi ekoma kisi no attention ekoma kisi no attention mpe mpo ebikisaka yo yango bandeko na ngai non nayebisa bino makambo eza ya solo nazalaki na ndeko moboye azalaki na problème ya diabete mpe makasi azotiatia batonga boye camarade moko batonga na libumu azotiatia batonga na libumu nayebisa ye makambo oyo nayebisa onoko na ngambo nayebisa nga bomoni na kaka oyo otiaka kisi no attention ya otiaka batonga no ya diabete wana olobi ka na mai wana ozwi ka mai obi na kombo na yesu masi ya mai okoma kisa diabete omeli yango nayebisa bino esalaka bomekango bosalela mai ozobela atomelaka kisi na yo zwaka mpe mai bondelaka na mai melaka na mai tanga komba maladi na oloba mai okoma kisa cancer mela ekokoma nazoyebisa bino ya so nzambe aloba na ngango so meki yango omona mekango yo osufi na maladi omona wana sikoyo ezogeri yo physiquement ozomona eza pratique mais ezogeri yo physiquement eza pratique mais ezogeri yo physiquement lero ozwi mai obondi mai oyo ekoma makila na yesu masele na omelango egeri nga na maladi oyo naza nango physiquement pe soki eza pe spirituel makila na yesu masiya egeri nga ekogeri yo na maladi eza spirituel pe oyo eza physique yango eza mieke kozwaka bakisi kaka boye ya mindele ozomelamela kaka kisi boye ozomona eza mie wana ezokende ntina spiritualité bandeko na nga esalaka na oyebisa bino na okosa bino te esalaka makasi esala nga nzambe arekomandaka nga ngomba lebele ata na bato mosusu ozomona yebisa asala boazongisa boye yebisa asala boazongisa boye ozomona eza yango omoni nzambe kaka asunga biso bane tobondelaka makasi nzambe abanda korevele biso bachose cache mpo tokoyeba pene loko ndeti dernièrement na edaki mwa mwasi mona problème aza nango nzambe abike azwa mai abondelaka mpona mai wana epi mai wana molangi yana mutu mosu asimba yango te ozomona bulba na mama delini wana ekomi so mibeko lokola nganga boye ndeni nayebi te
nzamba li mulangi wana mutasi mutu asimba ngo te esika na comprendre eta musu mutu lera osimba ngo ko bebisa ngo lisusu ozomona donc alingi te maboko bato musu esimba ngo komi eloko mo yufu omela ngo ka yo moko donc eza nde wana donc nzamba sunga biso mama makasi vraiment nango eloko makasi na oninga suna yebisa bino ke soki ndeko ozolanda ngo za problème attention tension ezomata vraiment atozomina pexi na biteke botika kisa mundele kwa soki olingo tika no en tout cas salela fois ndenga na salela obika na opeka koza na nzambe obika mai wana ko remplacer kisi na attention malamu no melaka mai obondela no o invoka ngo le sang de Jésus benga ngo kisi na ya attention o melaka ekobikisa na ope yo ozomuna ebikisa na ope yo siko tension esoki emati ndeko mona na audio mo befai kunatia audio wana ndeko mo atinenga audio moko mama Deline na moni mama moko boye abimela kinga mena teli bino mena tuna kinzela te na tuna permission te mena tiango mama moko ayaki abimelinga ayibisinga ke na yebisa yo oyebisa biso o partager expérience na makambo attention na YouTube po ekosunga batu ebele obana problème attention en tout cas c'est moko ayibisa kinga yango wana yango lokwa na mona kike lokwa de na kolobya makambo boyende na kotonka na kati na boya ki kozwana no wana na sala ngo boyo ozomona donc problème attention ezali ke na lobela mingi tension ponga na zaki nde na problème attention donc nazaki nde na problème ya tension o na banda omela kisi yango na olobela pona kolobela maladie musu te o ezalaki te donc maladie ya tension nde yango nazo kolobela pona zaka na maladie mobo ekosukusu na rumela kanango bane kosukusu ma en tout cas na rumela ina ata ba 300 pe na rumela kosukusu wana mais na bikaka ne loko te so na bikaka ne loko moko en tout cas na ngana banda ko yebisa na bikaka ne loko bo na mekaka bilo nyos na bikaka na ngote kosukusu na skon nzambe pende za kata na muna ta mama mwilu abi ayebisa ngake mele loko bo na mona te nzambe pa lo bana mele loko te na bundana na bonde apona kosukusu ndi nzambe lo bana ngaka ke fona na tika kolela pona kosukosu wana na bondela nde pona batu mususu baza na bapasi na bahopital banini nde ya kobikisanga nde nasalelaki yango nde namona tata Simon Kimbangu mutu abimela nga na mire nde ye mutu alobaka na nga makambo o na bikaka na kosukosu wana de même jour pe na bikaka na kosukosu ayebisa nga kosola 3 fois na kosoli pe 3 fois ali na ndenge pe na kobika na kosukosu donc wana eza guérison ya molimo guérison moko yaki na ndenge ya spiritualité yaki guéringa na ndamba abikisa nga na façon wana donc elo na loba pona batu oyo soko sufaka tension omela pe kisa tension ou bien omela kisa tension te mofi o souffra na tension ko ta ai penda ekoma lokola kiri na yo ekoma lokola kiri no te me ekoma lokola nini no bengoni eloko moko oyo omela ka penda chaque jour ozomona chaque jour soko ko bima na ote ndito komela ona tongo omela onsu na pokwa soko bima ozomela ta na pokwa ai soko niki yango tokima yango emoto kima yango pona munoko solo ai sala vraiment munoko solo ai mais yo soko niki yango lo na remaka soki o constant na sala so niki yango otie na nini et puis otie na citron citron muke otie na kati wana otie na miel omeli etara pa munoko solo makasi te par rapport que so omeli yango moko to omeli yango na jus donc citron déjà et neutralisa kango mo so ndambo elo ndeti na mona yango wana en tout cas eza bien pour mutu oyo zo mela ai okozala na osala AVC pe okosala crise cardiaque te potentiel ko memona AVC ko memona crise cardiaque donc ai eza bezo mela ai na ndeti ngai le na tiki ko mela kisa tension na zaki nzambela na komisa mai kisi na tension na kome ko mela mai na place kisa tension ezalaki mati nde na komaki pe ko mela ai Antoine na kome ko mela pe ai entouré sungaki pe makasi nde eza nde mwana donc nzambe azana bino kote wana bo so likambo ma dozi ongo sala eloko moko fo kotuna
kotuna penda mutu ayebi yango mama deni na sukula ma mungu basukula ma mungu ndenge nini basela yango ndeni fo kotuna kotuna penda tindi audio mama deni na po mobwe na mona sukula ma mungu ndongo lobi bakuna basala ka ndenge nini po moina loba ngo na nini ezate so po yebi problème te osali kaka donc eza na ba principe nango ndenge ya kosalela zomona donc yango na lingaki na partager na bino elo ni suzi tika na bosani yango na ona lingaki kana yebisa bino pona makambo ya ba pratique eza mabete pona biso bana nzambe pona biso bana nzambe eza mabete po bango banganga bango batakisi soki basalela kango soki na ndenge nini bango batu baoyeba po naisi bino ke nzamba lobana nga babiloko yango eza biloko eza naturel eza na puissance o eza spirituel donc puissance wana ekoki ko jouer na positivité pe ekoki ko jouer pe na négativité ozomona ba mutu msu yango na biso bana nzambe toza mayele eza lokola mai na yo moko yo oyebisanga yo mosana nzambe bananga ke zwa mai to bondela eza problème te mai nga moko naza na mai na nga to bonde na mai na yoki ondengo déclarer maloba na mai wana nga moko pe na déclarer maloba na mai wana na bandi kosalela bien na sukulu bien na sali boy mais ya koloba ke mutu moko apesi yo mai ozwa mai oyebita déclarer maloba ni na mai wana bandeko nanga ozomona loba donc fo mai yo moko atso mose na nzamba osambe apona ngo asambeli pona ngo oza na confiance na yo moko po mai o esika awuti na yo yebite ayeka ko mai oyo eza mai moko ekosunga obwebwe wana nde fo kokeba nango mafuta huile d'olive eza huile moko boye azoteka ngo awuti nango soki wapi kokeba po babiloko wana eza soko déclarer maloba ya mabe ekosala ako déclarer maloba na egeri ye na makambo aza na ome epesa nga soki ba chance soki epesa nga étoile na etoki ndeni ne changement a déclarer maloba na huile wana ekosala ozomona yango faut kolinga vraiment atako to la pratique on mais faut kokeba po monguna satana pe azaka na ba pratique boy yango faut kokeba nango nga vraiment na lobi na nga ona kokai koloba msuna ngana loba pe kopesa kama yele na batu nyonso na loba kike na loba ile kamboni na msuna ngana loba na bosani problème te tamsuna ba video msusu egoya na loba ka kamu ngana pesa suba nzambe mayele mena bosani envoma nzambe aza na bino aza na moko na moko ngana sali na nga video ba oboko linga ko sala bosalili eda ye makambo otolobaka lenga na oloba likambo oyo okosepela nango ndimi ame osaleli oyo moni peke mama deli nga penza te na kosalela biloko aboye te eza nango problème te nga kutu nzambe ye moko aloba na nga nazwa maboko na sukola mais na sala kango te so nga mama deli na lobi o akosala sali o akosala te eza problème te mais nga o na lobi eza ka semence na boaki un jour okoza na pasi mobo komi na suka ozomona ndenga osate o raisonner ka mama deli na baki na zwa na kozwa mai na zwimunga na sukoli esala nga bien tika na sala ngo ekoki kobikisa o en tout cas nzambe aza na bino aza na moko la moko yango kana ngai na partager na bino vraiment na lobi mingi nzambe azwa lokumu je crois que batu bo comprendre nga pena na lobi ndamba zo lokumu soki eza na makambo suna ko baksa mais je crois déjà na lobi presque nyonso na lobi déjà na koki koloba pona makambango yango na foko yebake na ba pratique nzamba zo recommander ako recommander to roza ngano maladie moko to bela maladie moko mais pas nanga nzamba recommander loko boy pa na yo a recommander de mususu pona ni nzambe ayebi ndenge nzoto ya mutu na mutu ezo fonctionner ayebi problème ya yo za na yo attention ngaza ngo attention pa na yo eza cause na wezo utawa pa na nga cause na wezo utawa yango moni azo recommander biloko différents sorti o ya kotinda bu o ya kotindela bu donc c'est ça
na ba vie na biso nde na lobe likamba ai citron eza bien pour na biso bana nzambe chaque jour to melaka to jus de citron ata na citron moko mais na bato baza na problème estomac eza mabe makasi yango na lobi ke biloko mpona kolobela yango boye eza kobanga po eza na mutu mosusu oza na problème mobo okemela yango esali yo dega tala mama de na lobaki do eza mabe yango wana topréférera biloko yango nzambe arekomande le nzambe akorekomande neti mikolo toleka nzambe arekomande mutu nini amela kati ya ai abi amelaka mobimba te kati nakoki koimagine te amela kati ya ai epuis citron atiaka kaka moke ozomona pourquoi nzambe alobi bon po ayebi système ya nzoto na ye ekokoka citron mobimba ai mobimba te ekoka mpe citron mobimba te ozomona yango moni efrenaka nga monda mpona kosala makambo oyo bapartire koexplike vraiment bana nzambe makambo mpenza na profondeur nango mais oyo deja nalobi eza ebele soki bondimela nga botiango na pratique bozosambela vraiment okozala mpe malade obi nzambe nazoka mpasi kisa mondele naokoka ngo te mais revele nga te eloko nini namela mpona maladi bandeko na nzambe akorevele o namela nini mpona yango nzambe akolakisa o ozomona nzambe akolakisa o biso le tozozonga kongo biso baoyo toza bana bilaka le tozozonga kongo le tokóma na kongo wana tokomela bakisa mindele te nayebisa ye bino tomela bakisa mindele te donc vraiment eza na nzambe sika na lelo mambo msute ok donc nzamba osala na biso na kongo to anomia bakisi kako na oloba bakisi mo naturel donc eza vraiment bongo eza bongo nzamba za na moko je crois que vidéo oyo esunga quand même batu nzamba za lokumu natiki bino bo poser ba question kimia na kombo na Yesu Masia ezala na moko nakoki kopesa numero ya telefone mais naza nalingi soki mutu oza na poso tuna question na a partir ya WhatsApp en tout cas tinda audio bien koma otindi audio bien okomi kobenga nde vraiment na oyamba te na oloba kobenga vraiment na oyamba te eza kaka audio ou bien okomi na WhatsApp otuni question na yo vraiment na ko répondre na capacité on a ko naza na mpona ko répondre na question o mutu akoki kotuna ndambe azoloku mpona ngo video oyo utai koleka nzamba kumisama na basine ndenga alakisaki wana nzamba azoloku ndenge na batu pe to partager makambo wana do numéro na nga téléphone eza 0033 758 30 58 75 de 0033 758 30 58 75 de numéro na téléphone na ngwana men nakoyamba te eza kaka otindi na message ya audio na ko répondre yo na répondre na ba question na yo oyo lingi ko tuna question donc okotuna question wana nzambe aza na moko vuma na tiki bino kimia na kombo na Yesu Masia eza na moko amen.